Simukimbangu Anyukwamaki pe aibaki kukabala nzoto na molimo o mboka Lubumbashi tuka ya Katanga nzokande lelo loye tozali bongo kolandela mokolo mobasato uto nteko ya biso bandaki mingi mokumba mongo mwa tolobete omia jomi na sambo ya sinza ya sambo ya mobumu akoto ibale tuku ibale na ine mokumba moye mopesamela bongo bandeko ya koreki nzokande oeleko omia jomi na sambo sanza ya sambo mobumu akoto kamba libwa tuku sambo na mibale izaki bongo mokolo moye sodo tata diangenda aponoki bongo ba bilenge basi pe bilenge babali ayebaki bongo kobongo sangisa po ete bakende bongo losambo ya koyeba bongo kokende mopanzi ya koyeba bongo na kobondela oyo tobenge te retraite spirituelle nzokande kuna nde bazwaki makambo nzike mokolo mwango mpe mwango mokelamaki bongo bisanga de tokobengaki te chorale des enfants kimbangistes to mpe koreki nzokande mokumba moye mwa date yango epesamela bongo bandeko ya bisanga mbei koreki nzokande bango banso babutaki nkamba eluselemi po ya koya kosansisa nzambe botongi ya nkamba kobonzela bongo nzambe makambo ya bilei biloko ya kolia mpe ya botongi bongo nkamba eluselemi nzokande lelo tozali bongo mokolo na basato bakoyeba bongo na kolandisa mayoyo bakoyeba bongo na kosala mokoma lelo lokola tolandaki manaka matata yangeli wa engumba esantu ya nkamba eluselemi ya sika nzokande nsima ya moso kati ya tempelo toyokaki bongo mateya epai ya nganga nzambe ona aponamaki papa alfred kiautwa ye atangelaki biso ya mikanda miye mokanda mwa bobimi mokapo ya tuku ibale nzela ya mbokino zomi na sambo mokanda ya matayo mokapo ya tuku ibale na sambo nzela ya tuku inei na mitano kino tuku minei na motoba nzokande azwaki ndakisa ye na mokanda ya petelo wa yambo nzela ya mokapo ya yambo nzela ya tuku minei na sambo kino tuku mibale nzokande tuku mibale na tuku mibale na moko kino tuku minei na misato solo toyebi ete kuna atangelaki biso bongo mibeko boniboni esengeli toyeba bongo na kotosa mibeko saipi nsima ya mwanso lokola bomo mesano ndako ya nzambe ebimi bongo liboso ya tribune otondo ya tribune mpe tempelo nzokande saipi tokoyeba bongo na konongo bobimi bwa tata molimo mosantu ona ya tata nganga mateya ona akoyeba bongo na kozwa solo lokumu lokola bomomeseno kasi toyebi ete tata nganga mateya papa andro benzakengani ye nde akoyeba bongo na kolakisa elongi to mpe azali kolakisa elongi ya tata mokonzi wa bule nzambe molimo mosantu papa simukimbangu kiangani nzoka nde nazangama ete natiola pene lokola mai ebale te nakoyeba bongo na kolekisa elobeli epai ya moninga wanga wa mosala ezali bongo mama gloria ayeba bongo na kolobela bino na lokota ya portugais mama gloria maloba epai na yo. Obrigada, papai Lucy. Paz e graça a todos, caros telespectadores da Rádio e Televisão Kimbanguista. Hoje são 19 de julho de 2024, terceiro dia de continuação das festividades de 17 de julho, que marca 52º ano desde o início do retiro espiritual da Igreja Kimbanguista. Acabamos assim de acompanhar o culto matinal. Neste exato momento, todos os grupos e a fanfarra kimbanguista estão de frente ao templo para dar honra ao
conselheiro direto do chefe espiritual que esteve neste culto matinal. Dizer que esteve ao cargo da liturgia bíblica o reverendo Alfred Kiautua, ele que procedeu à sua leitura no livro de Êxodo 21 a 17. A sua pregação foi no livro de São Mateus 27, 45 a 46. Dizer que são as recomendações divinas entrar no culto matinal e na tarde espiritual. Especial 17 de julho de 2024. Estamos assim a continuar. Hoje é terceiro dia. O reverendo que foi muito severo na sua pregação, pois salientou que nós devemos obedecer os mandamentos, pois desde a criação do mundo, o Senhor fez aliança com os filhos dos israelitas. É através dos mandamentos que Deus entra em contato com os seus filhos. Quando os filhos dos israelitas desobedeceram os mandamentos de Deus, o Senhor disse que vou retirar a minha palavra desta terra, darei numa outra região onde vão me obedecer. Neste momento, nós somos os privilegiados, os quimbanguistas, recebemos os mandamentos. Como é que estamos em termos comportamentais? Será que estamos a cumprir de facto os mandamentos que nos foram dados? Estamos a caminhar de acordo com as recomendações do nosso Deus Espírito Santo? Vamos retirar este dia para fazer uma reflexão. São 52 anos desde que Sua Eminência Papa Dianguenda Kuntima Joseph recomendou que todos os fiéis fossem ao Lutendele para entrar no retiro espiritual. Neste exato momento, estamos assim a acompanhar a saída do conselheiro direto do chefe espiritual, Tata Songianzila, que está a sair neste exato momento para receber a sua honra. Dizer que ele vem em representação do Papa Simão Kimbangu Kiangane. Vamos prestar atenção às imagens brevemente. Vamos assim acompanhar a honra do conselheiro direto do chefe espiritual. Nós que dizíamos que vamos retirar este dia para fazer uma reflexão, para ver como é que estamos espiritualmente. Hoje são 52 anos desde o retiro espiritual. Vamos fazer um exame de consciência para ver como está o nosso espírito. Será que ainda estamos em contato com Deus Espírito Santo? Ou estamos a andar segundo o nosso desejo? Será que nós estamos concretamente dentro dos mandamentos? Ou estamos a nos caminhar segundo a nossa vontade? Desta feita, eu vou passar a palavra ao Papai Nzuzi para dar a continuidade. Botondi tozonga na tribune toyoka mai mazekoleka pana lokumu ya tata Songianzila. Musique, garde à vous. En place, pour gardez-vous pour le salut. Salut. Pungi anditu sukwatata Rwengis.
yambote ketu awe tukolele betompe tuletezi kanele vofi kiozi kanti kiozi kya mbote mukuta mukisana malgré moi malili mekasi malili yangu mtepesa ka makasi na musala kabwekwe nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti koteya biso papa pasteur atei biso akei musika pamba te lelo ezali 3e journée oyo ezali te ya biso bana bakoreki ebengami tata Molimo Santo na le 17 juillet oyo tozali te komona ete libengami tata Molimo Santo ya biso banganga Nzambe batambolisi ya mokili mobimba ya lingomba tata Simoki Mbangu tozala awa lokutakano ya munene tokanisaki na 3 jours tosilisi lokutakano nzoka nde tata Molimo Santo ndenge kaka bametode nyonso ezali kopesa mbela na bango misato ya bule koluka bametode nyonso ete biso bana tata Simoki Mbangu tokoka kobika mpe mokili mobimba na yango te kokota na fete ya koreki manso na esalami na kati na koreki eteyi mpe lingomba mobimba surtout biso bambuta makambo ebele oyo toza nango mpasi kasi badécouverte nyonso mpe eyano nyonso mpe bametode nyonso tokoki kosalela po tokoka koteya po tokoka kobika esi tozwi yango boye te nyonso wana biso nyonso toprofite na nsima ya fete ya koriki bambuta ndesi tokendeki kasi papa mokonzi ya bola alobi ete toasiste nani fete ya koriki na nsima na fete bongo nde tokokontinue mpe koclotire réuni na biso bambuta ezali nde toza bana ya chance oyo ezali komona ete na ntango tozali kotungana likambo ezwi nzela batata bazokosala manso bametode nyonso oyo tolandi bakotombola maboko kokumba ekuluzu bible retraite sikoyo tokomi na soire bametode nyonso wana tokoka kobika mutu na mutu asimba elembo na ye po ete tobungisa elembo na biso te bateyi yango nde baza koteya biso butu moi papa Simoki Mbangu Nkiangani ndenge tolobaka na Kikongo ete nyanga nkufi tuze iyo kani papa Saidi yango nabengaki ozala nani pembani awa ya kososola nani likambo wana papa Simoki Mbangu yani lunyanga lwa mfufi Kikongo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial papa direct ya tata Molimo Santo na pesi merci ndenge opesinga maloba lunyanga lwa nkufi ndele oyo ba nyanga bondele
batiaka likolo ya ndako ya mokuse lunyanga la nkufi niongo na ikongo eza nde ndenge wana lunyanga la nkufi pajite lunyanga la nkufi oyo bafinikaka ndako soki oneglige yango nza kunjakisa etu olali na libanda soki oneglige yango lunyanga la nkufi ndeli wana mokuse bakangaka likolo ya ndako soki oneglige yango olali na libanda. Merci nzambe na biso kopesa biso maloba. Biso tozali bato tobotami na biso na bamboka. Na bamboka kala mingi te civilisation ekoti ke okokende kokuta mboka mobimba bandako ya batole. Tole toyebaki na biso yango te. Biso toyebaki nianga oyo tobengi pai. Bamosusu bakoki kozala na manga, nkunza, mamia, nyonso wana ezali oyo tosalelaka po ete totia likolo ya toiture na niveau ya bamboka. yango babengi na lingala ndele. Ndele. Sikoyo oke kokutana ndele oyo ya mukuse, pai oyo ya mukuse. Me yo susi na yo. Sino ndele wana ezala kaka ya mulai porke tango okotia likolo ya toiture ekende mwa musika. Olobia ndele oyo lokolo eza nango ya mukuse. Natiki na ngai nakende koluka oyo ya mulai. Soko osali attention te olali libanda pamba te tango kokende place omona kindele oyo ya mulai basi batumbi yango. Ere okoya kozongela oyo ya mukuse place otikaki fimere moko lisusu atikali kotumba yango. Par négligence olali libanda. Mais soki otosaka malgré ya mukuse ozwa yango ekosunga yo. Ndenge lelo biso mingi tokomi ko néglige ni anga yo ya nkufi ya mukuse papa Simoki Mbangu Kiangani ndenge ye moko alobelaki yango lobi ngana zananga mukuse o néglige tayi wana okelu bwako oyo tobengi lifelo. Merci papa. Merci papa de la ville, merci papa Saidi. Yango yemoko papa Simoki Mbangu Kiangani lubete signe de temps. Tozali kolanda te. Tango azoyebisa biso ke signe de temps. Na Bible ezali. Moi tokende musika ezali te pamba te zola ba programme ebele. Yango esalamaki lobi na ndenge koreki tosengaki bolimisi makambo tobandaki koyeba te kososola te meye kokundama eza boye te eza boye papa tosengeli yango bolimisi meye alobi tozongela te tosengi bolimisi mena makambo wana oyo tosalaki tobebisaki awa tosengi bolimisi tozongela te. Kolelo kindenge papa de la ville azokoloba na ndako ya Nzambe. Papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ete na kati na lingomba. Na kati na lingomba. Pe na kati ya nkamba awa makambo eza komonana aza kosepela nango te. Komela diamba. Komela masanga ya makasi. Biloko nyonso mibale ememaka na nini? Mobulu donc bate ya ata ndenge nini si okomaki na monde wana moye oyoka ezati.
oyo mutu andengwa na alobi ete donc oyo ekoya eya posi amelaki na ye ye apekisi yango soki ye osaleli yango apekisi ye osaleli yango nini ekoya etumbu ye ozomona ete ezosala yango baza komona yo te yo avangela die muntu amaza nzambi sidi bweye mwenenge ye osona signe de temps oyo eza komonana papa simoki mbaongianganyeke makambo nyonso soki eza komonana boyebaka ete tite ya koko soki emonani zando ekomi wapi pene tokosepela na biso ekomi pene papa diangenda alobelaki yango na bamusicien bokomona yikiyiki ekoya na mokili yikiyiki eye to eye te makasi tokotia na kati na lingomba na mokili tokotia liboso malamu nalata kitoko bamona ngai malamu nalia kitoko nasala boye napesa mbongo epai ya bato oyo ezali te peut-être ke na ndenge ya malamu kasi ya mabe po ete nayebana na mokili ezomonana te ezomonana te kasi nyonso wana boyebaka te soki bomoni yango likambo ya tata molimo mosanto nde ngonga wana nde sikoyo ekokita yo okendaki na bisengo nyonso wana yango nabengelaki yo papa saidi na nzembo wana zeyo nkunga una myanda myambeni mitumbana nzeyo papa tuvana matondo kwa mvuluzi yani wena mukayengele yango asalili biso tango tosengi bolimisi lobi tozongisa ye matondo wala twendi koto papa saidi. Merci papa conseiller spécial, papa conseiller direct ya tata molimo santu na malobo pesi ngai nzembo kikongo na koyemba na kikongo na expliquer na lingala tuvana matondo kwa mvuluzi yani wena mukayengele niza kukena munangimbila yani wena mukayengele vomyanda myambeni mivaika mitumbana yevumvula vozulu yentoto bivempoka mambu mandike melutako mambu mandike melutako vomyanda myambeni mivaika mitumbana evumvula vozulu yentoto bivempoka mambu mandike melutako mambu mandike melutako vonsungia kala lumweneyo banza lumbu seifinama vonkinda nkinda lumwene myo lumbu yani seifinama vonsungia kala volumweneyo banza lumbu seifinama vonkinda nkinda volumweneyo mambu manise melungana olikina refe jembe kana votu kwenda mutunda dyanza mvuluzi kalendi sundwako kana vo mukimbuta kya mambu mansi mvuluzi kalendi sundwako enyanga ya nkufika ilendi sundwako kalendi sundwako kana votu kwenda mutunda dyanza mvuluzi kalendi sundwako kana voki
kana mukimbuta kya mambu manza mvuluzi kalendi sundwako vomyanda myambeni mivaika mitumba naye vumvula vozulu yentoto bivempoka mambu mandike melutako mambu mandike melutako vomyanda myambeni mivaika mitumba naye vumvula vozulu yentoto bivempoka mambu mandike melutako mambu mandike melutako nalingala elinkolo baboye tuvana matondo kwa mvuluzi yani wena mukayengele topesa matondi na mubikisi ye azali na lola boya na koyemba ye azali na lola niza kukena mwanangimbila yani wena mukayengele vomyanda membeni mivaika soki milimu ya mabeya satana ezaliko bima vomyanda membeni mivaika mitumba naye vumvula mizaliko bima mizaliko telengana vomyanda membeni mivaika mitumba naye vumvula soki likolo na se ekoleka kasi makamuna ye ekoleka te soki likolo na se ekoleka kasi makamuna ye ekoleka te refrain elubilingo wana soki bomoni yigi eye na mokili boyeba ete likambango ekomi pembeni soki bomoni mobulu ekomi na mokili ekoti na lingomba yebake makambo na ye ekomi pembeni mobulu ekoti te wala toyebake likambo na ye ekomi pende yo batelaka kelembo na yo enkina volo mweno banza lumbu sefinama soki tozali kokende na luyenge ya mokili kana voto kwenda mutunda lyanza mvuluzi kalendi sundwa tokei na ba prestige zaboye te zaboye tunda lyanza donc ba prestige est-ce que prestige na lingombe ekoti te ekoti makasi papa likambo tata nzambe tozotika yango nsima tozokota liso ba prestige soki tozali kokende na luyenge ya mokili kana voto kwenda mutunda lyanza mvuluzi kalendi sundwaka soki tokenda luyenge ya mokili mobikisi balongaka ye te okolonga ye te ata ukenda luyenge na ya mokili ndenge nini wana lokuta na yo mobikisi balongaka ye te yigi soko ye na mokili mobikisi balongaka ye te refrain ndenge nalobaki vomyanda membeni mivaika mitumba na ye vumvula soki milimu ya satan ya mabe ezali kobima ezali kotelengana mutunda lyanza na luyenge ya mokili kasi boyeba ete nzambe balongaka ye tunda lyanza nkida kilani tunda lyanza après tunda lyanza munasolo kana votu kwenda mutunda lyanza mvuluzi kalendi sundwako kana vo mukimbuta kya mambu manchi mvuluzi ata okoluka bokonzi ata bokoluka bokonzi ya mokili
kasi oyo tata molimo santo tata nzambe apona ye kaka wana donc eza ndenge wana te eza ndenge wana ezomona te ezomonana te ezomonana donc mobikisi okokenda luyingi ya mokili mobikisi okoki kolonga ye te balongaka ye te nzambe sala na yo nyonso okolonga ye te tika na yo boniko oh. Nini yango butama tika oh. Comment? Mais il faut quand même que yoka. Tu dis que yoka, tu dis que nini sikoyo. Tika butama. Nzambe balonga kayete. Ah, yo longi nzambe. Ah, nzambe na longi ya. Oh, okosi. Nzambe balonga kayete. Tokoke na luyenge ya mokili. Bamba. Nzambe balonga kayete. Nzambe na ngapo ezali parazar bakouple za mwa mingi soki nazala na 5 minutes 10 minutes ndele nga kuyemba nyonso couple papa conseiller spécial conseiller direct tata molimo centre na pesi yo merci na ndenge opesi ngai maloba na sisi merci papa de la ville papa Saïdi bongo zonga la ville yango makambo tuza koteya na butu moi tobatela elembo na biso oyo bapapa batikalaki kopesa biso pamba te na mokolo na suka ndenge ye moko papa diangenda alobelaka yango papa Simo Kimbangu oyo atata na ye apesaka ye mibeko boni ye mitano soki akokisi nango te nini akokoma te esika ye asali eza boye te na biso ezala bana oyo baboti na biso bandimi biso nyonso tokoma bana ya bapapa papa Diangenda alobaki ete soki botosi te makambo oyo totikeli bino bolingo mibeko mpe misala na ngonga wana silwa tutela mbila tutambudi kanti lukutulanda kalukutubakako elingi koloba nini papa Saïdi oui papa de la ville bino bakongo silwa kututela mbila sitwatambula lukutulanda kalukutubakako lasusu alolwaka atwena kalulwaka oko. Merci nzambe nanga kopesa biso maloba maye papa alobi to atuni elingi koloba boye malako oyo batikela biso bolingo mibeko pe misala soki tokotosa na biso yango te tokobenga bango banzambe bakoyoka me soki tolandi bango na ndenge totosi te tokokoma esika bango bazali tokokoka kokanga bango te kokoma esika bango bazali te pamba te tokokisi te oyo ye tata molimo santo ayebisaki biso na ndenge bazongisaki biso na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 15 ete soki tolingaka ye totosa pe tobatela malako na ye wana nde tango tokobenga ye ye akorepondre biso pe soki
topusi place ye azali tokokoma sans problème sans difficulté pamba te tozali pepele me soki kaka na mikumba na biso ndenge tozali boye tokokoka kokoma bisika bango bazali te alors tango wana tokoyemba nzembo oyo bayembaka kala na maboko na motu ngai naleli mosala ya pamba na sali na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa Saïd azopusa na parfois likambo bosani. Merci papa de la ville ndenge olobi penze za ndenge wana mina kubakisa susu boye ndenge penze olobi za ndenge wana soki bolandi mibeko te mibeko tufya kupesa soki bolandi yango te bokobenga biso tokoyoka kasi bokozwa biso te tokoya kuna te soki bolandi mibeko oyo biso za kupesa te obengi nga na yoki kasi okomona ngai te wana na spécification ndenge papa de la ville. Donc elakisete tosala molende na bolingo mibeko mpe misala po ete tokoka kosepela na bango elongo eza boye te soki tolandi te tokosepela na biso me na mosika mwaye tokoma esika bango bazali ezali te nkaku na wana donc barrière ezali wana wala mateyi baza kopesa biso ya solo lobi tata mokonzi abule ateyaki biso mingi ayambaki bolimisela biso bana koriki mpe na longomba mobimba ya komona ete na suka afongoleli biso nyonso na oyo tobunga na oyo toke na bisika tosala nini tozonga wana grâce te kolakisa ete ayambi bolimisi na biso eza boye te yango na kati na lingomba solo koreki mutu asengaki kasi eske kati na lingomba tata molimo mosantu mobanga azali biso nyonso bagene donc elakisi ete ya biso nyonso tolanda kaka malako oyo tata molimo mosantu na nzoto ya papa Simon Kimbangu Mukiangani azali koteya biso na mikolo oyo yo soki tata molimo mosantu ndenge alobaki ete na kati na nkamba bato ya komela babanki komela masanga makasi bazali oyo bato ya ndenge wana baye kosala nini na nkamba kosala mobulu te mobulu tika elingi koloba ete asi amoni biso tolongola makanisi wana eza boye te sika bokolimisa biso toke mwa mosika ntongo pose ezali mosala mpe monene eza kozela biso bana koreki suite efe ya ntinzani mpe bakado mpe mosusu oyo etikalaki lobi ekopesamela mpe remise ya bakupe mpe mozolo mpe ezozela biso na makambo nyonso wana toyebi ete lokola papa Simon Kimbangu Mukiangani mokonzi abula apesaki deja programme na makambo nyonso wana kosukisa na mozolo ekokotela kati ezala ndenge nini tokokota kaka toyokani papa de la ville papa Saïd Lufutu Kakona. Merci nzambe na biso sika tokokotela biso na ntinsani ya biso ya 3000 francs po tokende na pause tosilisi boye otongo lelo okomba tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pour le salut, salut.
droite, droite,